Maxi Bio Café. CongoDialogue.com www Congo Masolo Congo Solo là.com Kitoko Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue Mamba Sikadi. A connaît pas demande Hémorroïde. Oh, diabète. une année avant. Sous réserve. Yango te. Comment va te poser à cas yomoko? Expliquez mon ninga soit un problème na couple. Expliquez maman. T'es longo ils ont mon sabiso na couple yango. Tout ok. Bio café et au salaction jote leng. Tomela ka na bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxi Bio, café original, bande kotomela yango pour la santé na biso. Oh, nous sommes très enchantés de vous présenter cette émission aujourd'hui. Tofandika na analyse na Mayematali Mboka. Moi je suis Trésor Bukele King artiste, comme appelez-moi Teking Booking la reviste Intrépide. Alors bah soko yebi signification reviste Intrépide. Oko yebi sangate que Trésor Bukele King tais-toi pour na ko continuer tina suka. Je suis déjà la reviste Intrépide. Je suis honoré au-delà de toute expression et à représenter les bino analyse oyo. Analyse oyo etali makambo ya mboka. Mais lelo naza seul te. Naza accompagné na mwana mwasi moko otosala kana mosala na Congo Dialogue na kombo ya votre humble servante Aminata Longe Kassa ya Congo Dialogue bafan nanga nyonso bonjour binemi nanga nyonso ons balinganga te ba ofinga biyema nanga donc bambote na bino nga linga bino ya trop lelo tozana analyse donc lelo tozana analyse tozolobela mai matali mbuka na biso ndeko King boni mamba Rossi toko bakaka bongo na lisolo ya analyse so toki na makambo ya Rossi bandeko na biso bozali banda vraiment bo décourager biso te poto sala ka moi effort ya koyela bino ta actualité mukie donc ba critique na bino za ka bien mais ben insulte ça nous offense et offense à biso ko tala ozotala commentaire bozo mon insulte mais bo finga ka lo kwa bolingo finga po éducation bozo ya ko finga ba ope basala critique pour éducation bozo ya ko critiquer moninga eza malamu na kati Mayematali Rossi tozoyeba te est-ce que Rossi akufaki akundami bongo o ezalaki na messe to obsèque ya Rossi eza vraiment mais lokola porte-parole ya police nationale plutôt biso tout oyokaki interdisaki o ezalaki ba presse ebele pona kozwa makambu ya Rossi yango to mono nze makambu ngo elali ngai natanga kombo mingi te po baboyaki totanga mbongo kombo wana pamba na boko tanga nanga kombo na ye soki ye mutabomaki kombo na eza yango parce que yende mtabengaki Rossi ndeko na biso Rossi tabengaki 3 fois après attirer ba ça veut dire baye banaki te makambu ofoza na ba preuve tangible po bango baye biso boy mutabomaki Rossi eza Major Karine te yango ngana senga kibongo na mokonzi ya la police bamemela biso muto abomaki Rossi soki ye mutabomaki bakanga ye bongo procès ya Rossi eza public siko pourquoi bazolinga te ma ebembe wana ebima ebembe lingi balingi komise ebembe te baboyi presse eleka izwa ba image balingi te eza nini na mboka na biso oyo mboka eza bongo na krike mboka Pinede ya balongolaki na ebite kwadoni na bongisaka pine ya mboka oti lelo oyo pine zonga non na place te mboka telema na krike mboka eza ko avancer te banda to telema pe to telemi wapi kota paka juma tala siko RDC telemi na krike kota paka juma population ekolia nini population ekovivre ndenge nini bakonzi ya mboka to betaka to ganga to lobaka s'il vous plaît bakonzi ya mboka bon memela biso moto abomi Rossi police ça c'est dimaki na munduki yango moko te ekomi na nzoto ya Rossi moto amanyaki munduki Rossi yango pe asalaki na ye eloko te batike bembe ya mwana batu ebima bakunda yango ezwa tombo tokende pe to rendre ba dernier hommage botika ba caméra est filmé
liberté d'expression biso koya biso soki bo lingi bokanga monoko na biso bosala nini ngai natangi kombo ya moto te po bokolandaka bato bakotanga kombo ya moto mais naza na moto moko na kotanga kombo na ye awa na kati bongo Aminata tokendeki mbutu lisusu ebimaki na prémature mbutu scénario de Makofi kuna likofi ebetamaki fils à papa ayemabe fils à papa ayemabe fils à papa beti likofi alobi donc ye aza fils à papa aza beau fils ya papa prémature eza sika oyo ezokamba baministre tout oyo baza ya mboka na biso mais so mbutu ekoti déjà epai ya premier ministre o babengi ministre ya yambo ebongo nini etikali na baministère mosusu po kuna so Makofi ebetakisaki na baministère mosusu eza kaka malgérance to bandeko bacombattant to lobaka eza malgérance oyo esabi nyonso eza malgérance donc mutu azalaki donc to lobaka la première ministre na biso premier ministre na biso Bruno Tshibala ntango azalaki na IDPS azalaki liba to banazalaki na longo pe IDPS aza na IDPS il paraît mais aza likolo mona kati komo libanda azaki koloba makasi tonongo na ba émission o banda ko sala ko loba makasi pona gérance mboka yeso ka komi yeso ki asalibo yeso ka so mais mokonzi tata mokonzi mboka Joseph Kabila Kabange apesi ya lobi ndeko koma wana so banda komaki akomine ko soma mapango akomine ko tia famille et pas beau fils abundi na primature. Oh ben, oyo ya directeur ya cabinet. Directeur ya cabinet ye wana bua bundi. Nous tolobea nanu makambo ya séparation na ya ba parti politique va tout fan de la non na likambo primature. Est-ce que bango moko ba opposant tant bazo fanda bazo mona MLC et Kabwana mutuna parti na so bazui bango kaka bato bataka monoko libanda so bazui bango na gouvernement kati donc asanti mosolo abosa ni peuple mala moko ye akomi kuna famille na fongoli parti na papa leki kuna omoni noko yo kuna omoni ngamwa lupangu na Gombe omoni lupangu na papa MLC yo pe ndeko kingi leso totie yo kuna otaka famille no mais voilà tokende un vrai Congolais famille na ye ezakaka ba Congolais donc ça veut dire eza muto botami na ye papa moko te maman moko te eza Congolais nyonso oui eza Congolais nyonso mais yeso lobi bande ko na ngai na maman na ngai ezali ba oyo ba no makambo eza vrai bande ko ba combattant bazolanda biso libanda ya mboka yokana oui balanda biso libanda ya mboka donc banda premier ministre monsieur Bruno Tshibala akoma ministre ba noma ba pesa titre wana no sala kaso ala kanelo côté mais namoni afongoli ba ONG belé Bruno Tshibala papa eza na ngoka makelele eza na ngoka makelele papa ezali le côté dollar ezo mataka biloko na wenze dollar est combien à combien 16,500 non 16 côté 16,200 16,500 na ville qui dit dollar ba pesinga 16,200 yo wana na cité na ville 16,500 16,500 toko ndeko Eliezer tokomi wapi na mboka na biso vraiment bon total lelo maman bitumba lelo na primature babundi c'est babundi peut-être pona makamoko ya mboka parce que pona ote na province na Congo central kuna biloko moko mataki kitaki bangombe wala kotaki babomi batu yango te babundi ni mbongo donc kanyaka na bango moko propre je salue Ibrato contre maître pour yembaka déjà makambo kanyaka bomisa Jésus soki kutu Jésus bomisa ye ebongo baye ya mokili tala biso ba Congolais nde kanyaka ezo bomisa biso bongo touti komona na ndeko l'équipe na développer nanu un peu makambo ya séparation ya ba parti politique pour eza motuya est-ce que batu opposition ba opposant bango moko bazo fanda ba comprendre que bazo ko affaiblir bango pour les lois na loi ou ebimi que non ba parti politique ya mikie eza bongo na ntina te ba mema batu na bango na maponami bango mo sentir que non bazo rendre bango faible pour les loko kabana loi o ebimaki o mokonza mboka tchaki que non batu baza na droit ya okende maponami ezaka ba parti politique o eza ya minene eza représenter na ba province nyonso mais bango na bokabwani wana est-ce que ezo permettre bango baza représenter na ba nini nyonso to lingi fond commun soki bayindo balonga ki mindele na tango ya indépendance parce qu'il y avait fond commun
Lumumba na Kasavubu à l'époque banda koyoka te mais Kasavubu tanga komi na table ronde na moni Lumumba te asenga ki Lumumba abima na boloko sala nini aya nos opposants sinon tokokende élection pour tout ça nani hein tozonga liso la prémature maman to monaki to ti komona ndeko Michel Somwe ndeko Michel Somwe directeur à cabinet auti ko démissionner nana tindage na akota po ya ko démissionner ntatinda a démissionner na ordre ya Bruno Tibala donc son excellence donc batindi papa to bengani okoma olongwa donc ba commission na makasi kolongwa na yo kolongwa na sakana kana tinda ko kuna tala kaka ekomi déjà pour matira ne komi na ya famille ekomi donc ekomi okekuta oyo mwana na ye ndekwa papa ndekwa famille nani boye mais tomoni congolais moko te o azai ko bunda bazo bunda tomoni na kati ya primature wana donc azai engagé na primature oui s'engager ko total banane défense yo kasko défense balobi au lieu de 100 800 engagés. Pour nani nous battre 800 engagés parce que bazo combattre chômage. Na mboka yo battre 800 engagés. Nzambe. Ba congolais bazo ba carte ya ba chômeur. Est-ce que ba kende kuna na 800 engagés wana batala likangu ya mutu azala te? Lengi ya likangu ya mutu moko azala te ezala ba congolais o bazo ba carte ya chômage na ba maison communale. Boye ko tsaba ba recevoir na transco na primature boke ko tsaba ndeko. Et comme on a bon na kati primature okuta baza écarté na yebi pe quelques personnes au pena baza ba docteur hein ndeti baba docteur na ipen ba si c'est pena baza ba docteur ba côté ba côté oui na yebi bango ba monsieur belé ba côté pe tape mayele be ba professeur na ipen ba professeur na campus na université campus mais ay côté de monde ils a rejeté on a rejeté pourquoi parce que nde kwa linka ka mwana koko na biso zalawa mwana nanyo yo zalawa en tout cas musale ça manango teo musale esa manango te bande ko bazo kufa ka par-ci par-là na ba pasi za makasi na Congo to si ba classe zo ba licencié mais misale ezate o sa nini oyepe na chronique on a internet babandi ko finga yo donc oyebite o sala nini o koni fuati koni nani siko mutu pazo finga yo nini fuati wana la musala ka mususa ka yu fuati Kayufuati alingi pe biso to koma Kayufuati donc to fingi na biso te continue na ko finga Kayufuati finga na yo kaka ko biso king tolo beno makambu ya Moïse Katumbi to ye nanu na makambu ya Rolma bongo ndeko na biso Corneille Nanga mona mboka Corneille Nanga ayobisaki biso bakosala de sorte que tricherie ezalate toujours eza babiloko oyo bokomonda tangu tokoma na 2000 na décembre 2018 je vous annonce tango koma to les élections auto les élections te pour nabwe pour lelo na République démocratique du Congo. Dernièrement j'étais avec une maman na Omeza alobi ba lancer ko kanga batu o ba sanrolaki de o ba na deux cartes d'électeur bango moko bazwa ki précaution te pour na nini lelo batu bazana ba 2 cartes 3 cartes 4 cartes boya ko sutu kango lelo po tango ekoma na tangu tokende mapona mibilo bolo bake toke mapona mite po batu musu basangola Moïse Katumbi biso toyebi azaki libanda mboka photo na ye muto yaki konsarole o akota kinzela nini ndeko Corneille Nanga na batu na yo mokonza mboka tala mutu bozo pesa o ezali démocratie mboka parce que ma ponami ezali nzela ya bongo ezali ya démocratie mutu oyo baza ko escroquer à chaque fois parce que c'est de l'escroquerie mutu azana mboka te à s'enrôler comment wapi tout le monde ba photo que à s'enrôler bato aseni nini o ba enrola ki sko show tunanga lisusu nini papa ezali nini lisusu aza susu quoi membre akoyepe ko aza na kata présidence akopostuler ba candidat présidentiel azali auti ko to ko présenter déjà donc yeso ka commis de candidat d'aide lobby déjà que ceux qui a commis président de la République akosa la 35 millions d'emplois a présenté plus de 500 papiers ou ma caméra sur la commis président de la République à lobby lisusu à côté 100 millions de dollars pour nos partenaires pour aussi ça chômage tout est chômage maman to soit makambo oyo batu bazolo baté pour na landi batu belé ba comparer République démocratique du Congo na Amérique
États-Unis d'Amérique, autobengi États-Unis d'Amérique, ils ont la loi nango, oyo étranger, à koki kosa nini, kozo pouvoir. Parce que c'est totali, totanga histoire. Christophe Colomb, tanga yoko découvrir Amérique, monaki, race oyo ezaki ben indienne. De race indienne. Mais les lois yo soko ki na race wana batika ka na Manhattan. Les lois yo ba mindele o baza kuneza ba origine européenne na ba originaire ya nini yo donc ya ba continent mususu. Même africain ko kende kuneza mboka na ye d'origine te. Mais biso Congo Soriano Katumbi Papa Soriano na benga na vrai kombo na ya famille ya Libota Soriano. Lelo toza na mbulunga bolobio Congo. Telaza Rwandais, Telaza Rwandais. Tokozonga lisute ke Telaza grec. Telaza nani boy. Hawa ba Congolais. Bozu tata Soriano, botie liboso. Bobandi kotindika tata Soriano. Boyebi nano origine na yete. Ah! Congo na biso. Bosutu kaka ben en retard. Bande ko na biso IDPS babimisi pe candidat na bango Félix Tshilombo Tshisekedi donc Toyoki balobi yenda za candidat. Wana IDPS nini? Elle est limitée parce que ba IDPS c'est ça kili. Et comment débélé? Mutu na bina bundisi batuna prémature pour naza. Mais yé pas ça bata limité non. Tout le monde azaka lisu na bata limité te maman. Yé lokola kota kuna. Ya boya na ya tika likuna na IDPS na ye. Secrétaire pe koto alobaki yende mutu atika la secrétaire. Elle limité yango yo ndeko na biso Tshisekedi donc c'est que elle limité ndeko bimisi ndeko Tshisekedi. Po ya Bruno peut rozela pe ba bimisa pe Bruno. Na moni c'est que bayokana ki les deux IDPS bayokana ki basangisa ba bimisa Elina bango. Mama yo yebite ke papa Bruno aza mutu ya bitumba. Yo lingili so bitumba e bimi kuna e ya ko bima koto. Po ye déjà même déjà mbutu koto yo ye akie na makambu na ye. Eloko tokoki ne ko senga bango bazonga na bomoko o papa Tshisekedi atikela bango. Po papa Tshisekedi abundaki pona bomoko ya IDPS. Ndenge ni sunzoto ya papa Tshisekedi ti lelo. Ah papa Tshisekedi ba komisela biso ye momi bongo na mboka ya Europe. Tokoma kolela tata Tshisekedi libanda. Bo bakonzi ya mboka na biso Congo bango moko bayebi ke liwa ya papa Tshisekedi même un cadavre de monsieur Etienne Tshisekedi coûte plus que ma vie na bango. Moi je peux dire ça. Pona soki bozo banga liwa moko ya na mboka. C'est que bobi que jour que bembe wane ko ya ndenge population ko sa nini ekozala soulever. Comment batu o bazana bomo iba komi ko banga bawa. Eloko wana ezokamusa bato ebele ezokamusa vraiment bato ebele nzoto na epete ocho yoka mikolo etikolo toyoki famille na ye balobi bazosala rapatriement donc nzoto nezo ya Kinshasa. Est-ce que nzoto oyo esali inane non, c'est pas un problème. Ezaka tout le monde a Pierre Savornia de Brazza, muto aza fondateur ya Brazzaville, bakenda kolongola bongo nzoto na Guinée sika bakunda yango, bayaka nango na Brazzaville sika basala nini ya Pierre Savornia de Brazza na Brazzaville na kenda nini babetelanga masolo ke akufa na kala na Guinée, baya bakunda lisu wana. Oye na nzoto ya moto ate sali 100 ans, 200 ans, c'est pas un problème, mais il faut débat autorisé. Mais bango bande ko na biso pe ya IDPS on dirait bazali ko kipe pena yango. Est-ce que Bruno atala makambu ya mbongo to ya kotala makambu ya nzoto ya papa Tshisekedi katu nani ndeko na biso Félix atala coopération na ye na papa Soriano to atala makambu ya nzoto atata na ye pour population congolaise ezala sima ya tata wana oyo alali na mabele oyo lelo bakundi libanda ya mboka to yebite soki bastati yango ba monument yango ba héros national yango ba héros nationaux ezaka kapona batu moko catégorie ya batu moko boy parce que papa Tshisekedi o tout abunda pendant qu'il était vivant a ça déjà déclaré héros. L'héros ce n'est pas seulement ce qu'on koufi. L'héros c'est celui qui agit avec courage même devant le danger. Agit ça na courage même devant les dangers. Papa Tshisekedi azala wana à l'époque il y a Maréchal Mobutu. Papa wana ba bete ba caché na nzoto. Mais azala héros. Tel héros moneno faut bazongi c'est la biso na mboka. Basale la biso pe place na ye.
to bazobanga kaka peut-être bazobanga na bango bazobanga congolais atelema na sima ebembe wana ekoma o bango moko nanu toloba na famille babi toyokaki balobi ke parti présidentielle majorité et pesa plus de 50 milliards de dollars pour l'accord ya papa Tshisekedi pona batango wapi ya bakunda donc basa la place wa pesa bon na kati ya oyo papa na biso André Kimbuta pesa ki bon na kati ya cimetière ya Gombe cimetière ya Gombe papa Tshisekedi na babilili to monaki est-ce que papa Tshisekedi azali comme lokola biso lokola batuto bakundaka na cimetière ya Gombe toyebite wana ezali nemboka na biso Tshisekedi ezali mutu oyo abundi pona démocratie ezala na mboko aza histoire aza mutu azomema histoire ya mboka donc papa Tshisekedi faut pas kundene esika moko o bana na biso so bazotala babi ya solo tata Tshisekedi ye wana est-ce que bapesa mbongo yango nani alia mbongo yango Félix azongo mpona kende na propagande Félix Tshisekedi papa soko lia mbongo ya corps ya tata na yo yebaka azalaki tata na moko te aza tata ya République démocratique mobimba soki mpo naza na nga na preuve te yo nalobi soki ta yango oyo bozongisela biso corps ya tata wana mosusu nzoto ya tata na koya nango na mboka Congo ekobengana masumu nyonso ya mabe oyo tozomona na mboka Congo boni ndeko basango ya ndeko na biso Jean-Pierre Bemba Gombo basango ya ndeko na biso Jean-Pierre Bemba Gombo loko tozalaka na batransport ya kokoma ntina CPI poke kolandela procès yango lokola mpe bazwela biso ye te baya kosambisela biso ye toyokaka kaka be na matoi o témoin oyo babimaka bazalaka bafaux témoin sikoyo o mutu oyo abandaki kosambisa ye na nsima bamonaki compte na ye evimbaki bamoni ke eza na mutu moko na nsima azopesa mbongo mais soki bamoni bongo basambisela biso ndeko Jean-Pierre Bemba noki ata ye azonga est-ce que vraiment ya kozonga na mboka na biso oyo mboka na ye wapi na Congo na vidéo ngati est-ce bakotika ye bakotika ye mais après l'élection non après l'élection wana nani alobi ke bakotika ya l'élection aza congolais aza na droit ya kozala procès na ye ndenge tozoyoka bato bazoloba ezomata kaka so bakomi na suka bakata procès mususu témoin mususu abimi bakomi na suka bakata témoin mususu abimi lelo 11 ans mama eloko fo yeba ba kangana bango yo me bakanga bomoi na yo te ndeko Jean-Pierre Bemba bomoi na ye ezali nani ndeko na biso Mandela salaka combien d'années na boloko 28 ans na boloko mais suka ki kosala nini kobima pe koyingela na bokonzi ya mboka ya Afrique du Sud ndenge moko na ndeko Jean-Pierre Bemba ata bobombi ye loba akufa mais soki akufi te akobima aza soldat ya mboka te aza soldat akobima ata bolakisi yo casier judiciaire na ye asala déjà boloko moye ayingelo na nini na maponami ezali te mais congolais aza mpona koki koloba lelo oyo effort opposa tikalika moko oyo totala na musika eza Jean-Pierre Bemba plutôt po baye nyonso batikali babrino ti balakisi biso deja nini na bango ndeko na biso Zakari bababaso akenda na fimbu abosa nango na se ya mesa ya parlement Zakari bababaso lingala fasi ye na fimbu niveau ngondo alia ekangisa munoko toyoko zwa ndeko na biso oyo ya RLTV oyo nani ndeko Basile munoko lelo ndeko Basile batie kadena yango toloba batu nyonso o bazoloba po bazoba ndeko Eliezer lelo totio kuna okoma lokwa ndeko Basile te ndeko Eliezer ndenge toyokaka ye ondire yazalaka bien ngana lobi soki totie kuna okoma lokwa ndeko Basile te point d'interrogation okoma lokwa Zakari bababaso te komi kolakisa biso leo bayodi komi kolakisa komi na ye saper fimbu na ye ememie na sapologie aska kendaki mpona sapologie to akendaki mpona alobela population mboka na biso mbutu ndeko King parce que tokubani na soko cité mpona makambo etali ba élection na le 23 décembre bazoloba est-ce que c'est vous pas toriko voter maman na ba élection nalingi tozwa vraiment analyse mobimba na kolakisa yo Corneille Nanga ndeko na biso Corneille Nanga bien sûr apesi na ye calendrier électoral mais toza na ba disposition oyo natangela ko déjà moko bato ba double carte déjà balandeli bato wana tricherie
pour tricherie yango wana double carte tango batu bazozwa aska taki mécanisme mpona na sei na sei ni o uti koleka ezaki na print so tebo soko s'enrola ki esika moko be carte no esa nini ebimi mais o uti koleka ezaki bongo te. Oui, tout le monde va jouer la carte belé, ba 5, ba 6. Aucun côté parti politique etindi mutu kende rozwa boy. Kende rozwa boy. Tricherie et kozala be makasi. Et comme na tamoko na décembre le 23 décembre, romona ka ba koloba ni nezate. Donc to cité awande kona ngai na zati to kobenga ma mingi poto solola maye matali élection. Ezala ki bongo analyse na maye ezoleka na mboka na biso tala to kipe poto loba makambu ya Congo soki to zalaki ata na mboka malili ndenge bino boza na mboka malili mutoki aboelinga ke bimate. To zo nyoko ma bakomi ko bimisa mo itongo poto za lisu na makasi te. To yebite wana ezalaki comédie moko batu batindeli biso kutu gouvernement komi kobimisa moi tongo po congolais talobi a revendiquer na se ya moi akokoka te makile eza makasi moi konzambe moto abimisaka mpona moto nyonso eske bango batu bazobimisa mongo mosusu alobi tokipe tata wana lisusu te totika ya kipa kaka makambo na ye na mwasi na ye ata na ntongo alamuki moto asolisa ye te soki tosolisi ye te akozwa solution ya mboka na biso bongo ezalaki ngai ndeko na bino trésor bukele mpona baye baza na mposa baremarke bokoma na se mais kofinga vraiment na miso ya bato kofinga benganga ata na numero na nga finganga en privé oye ofinganga na publication bato bamona nkombo na mpe bamonaki ozalaka no impoli ce n'est pas bien ndeko Aminata liloba suka mboka yo. Merci beaucoup na maman Francine Ngembe. Merci beaucoup na Lauriane Kassa, Chora Kassa, na Bossanité, tonton Lido, tonton Gentil, kuna na Marali, do Rajab na Manchester, papa na Naim na Nabil, na Bossanité, batunya so balinganga, ba fan na ngai, na Bossanité fils Nzabi na sima ya caméra, musali ça ma toujours, donc continuer lisusu donc sur Maye Matali analyse, bon continuer pour s'abonner na chaîne na Bino Congo Dialogue Télévision et awa to finga rabate awa ezande musali do sala maman Francine Ngembe to kutani à la prochaine actualité. Merci. CongoDialogue.com CongoDialogue.com